Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mamisa azara mwasa ya Gilles Bakabwana. Mélodie puis azara mwasa ya Gilles Bakabwana. Mélodie n'habite son à beau sanité parce que c'est longtemps. Azaï na zemi, on dira botara na point noir. Ayaka rozonga. Ah la vie naït. Azaï pe na bamakam na e. Na yabaka azara mbaye na e. Na yabaka tout le ba vérité. Andako. Na minute wana pe. La vérité mbongo esi la qui ezala ki lisusu te. La ki sikutu tokoka ki te. Mélodie ki se koka ezanga ki. Et bon, ce qu'il y a kokunda tokozwa wapi. Eza pasi. Conseil pe na opesa na bande ko nyonso ata ba théâtre te ba musicien te. OK mboka moko leti ba Luanda wana. Moni ke simbi te zonga Congo. So mutakufi makambelo ba makebele oui. Ngande moto na vanda ki na yedi début malade jusqu'à la fin. Akufi pe maboko nanga. Mélodie et banda qui est estomac. Estomac passe. Après, c'est ça batou. Ba sepela na ye. Mélodie a koufi. Alobe loko te atiki mwana. Nyonso ya Mélodie, bolimbisa ndeko ya Mélodie parce que azaki pe na émotion. Tala kazolo bana tiki bana nanga pona ya kolongolo batufi na ya koliesa kayo oyeba ko kufa donc c'est choquant. Ça l'a passé ma casse. Ouais, courage. Oh, courage. Tournage. Pourquoi na makambo na beta tu éviter pour Mélodie d'aller sur la scène pour asila qui tout différence ni bossa la forme t'as en plein tout t'as en scène pour babara l'artiste ne meurt jamais. Pour les lois ya Mélodie lobi abiso ezandeni. Leti babiso ta mususu to sila msonga la boyate pe bando tuna pe e bakata yom to zana la reine bo uta pa mangwa o yete Gabriel Bolembo. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elisa Lumu et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kol. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout l'émission Nabiso ba vérité à Nakati ya Congo Liziba TV, Oyo Botala Rabiso partout dans le monde entier, biso beto linga bino mingi. Bo comptez toujours ko linga émission Nabiso, bo comptez toujours ko tala biso, yango ete ngande ko nabino Kevin Panda Lekechu na osala bino toujours musala.
séance toujours ya ba artiste comédien na biso ba koleka awa toko sala kana séance par séance et ça la pensa bien tozu moko ya baninga ya ser ya yale ki oyo ba joane mingi aza vraiment na passe ezo mona na stress mais choix exacté fena yambe kaka ya Bijou la reine femme mariée o toko solani na kati ya Congo Liziba TV moi ça mobali moko mobali pesa na mwasi moko sans rancune to sola na kati ya chaîne na biso Congo Liziba TV courage ngolela boni bien les jeunes producteurs boni santé za moi moké bien parce que na hôtel ko bela makasi lobi nazali na rendez-vous na docteur tango bengi nga wana nazali na rendez-vous na docteur nazali na HJ le que tu as solo mais nazaki nde na ba intervention faina ke sala pa ne Kevin o aza mwana biso abenga nga déjà donc lelo nde faina 6 ba tableau nga kosa te ngai ebembe nyonso matanga nyonso nazanga te so nazangi seke nazate to nazui mo empêchement soit na kokite ya Bijou la reine to yeba nano oyeba na mélodie ndenge ni boyeba na ndenge na mélodie ba diamant Mélodie aza artiste à Kala naeba nanu na groupe ya président sans souci Maréchal et après toye kokuta sous na banzondi mingi kutu to banda ozane mingi pa papa Edo Kaungu to banda tourner ne mingi vraiment wana. Bon, n'habitez pas major, so déjà tout na les amis du théâtre, mais beaucoup plus et pas ya papa Edo Kaung to bande au tourner nae. Kutana chaque jour et ça là que non, to yebana to misana, to lia moi loko, to mela, moi secret, moi nini, to bande ko partager moi ma solo yango. Ma solo yango vraiment n'habité azaki ndenge nini mélodie. Comportement nae mélodie azaki mutu neti mutu nyonso abanda kolinga pe ba jete azaki pe mutu akosilika azaki pe mutu ya koseka donc ndeka mutu nyonso to azalaka toyiko oloba te ke non mélodie azaki malamu non azaki pe na ba caprice nae donc c'est ça le Bijou mélodie à Kofi et ça les biso passe sangwana okaki yango ndenge ni na matoi sangaliwa esala ka pasi esala esengote bato baboma bato nde sango yango basepela nango mais biso etant que bana nzambe to sepela na liwa te donc esala nga pasi moko kotala mélodie naza mwasi otali muninga mwasi aza kitoko aza nyonso okumisi nzambe mais koyoka mélodie akufi eza ya solo to eza ya lokuta tant batindi ba image parce que to mona omoni tant ba peso sango omona lokola ba okosa on dirait baise nako sengela bandeko o bazaki na morgue wana bolimbisi parce que bayeba kite marambo e comment lelo parce que ba filmer tina kata morgue ndenga lali to biso to kendeki tant na dinti ba kufi to kendeki tina campus tozaki na ba Virginie Manganga donc biso nyonso ba téléphone pour kangaki to pesa soda moko azaki na poto boyaki ntango ebima wana na morgue bazwa ta image moko nde ya dra wana ozomona mais bango bayebaki te tosengela bango bolimbisi parce que ba image yango epanzani même ata biso oyo na tiaki yango po na bande konzima te ozomona émotion eyaka na makambo ebele donc oyeba kutu to opêtre sango liwa ezaka esengo te yango nalingaki nayebisa bafani nyonso ya mélodie bolimbisa ndeko ya mélodie parce que azalaki mpe na émotion talaka azoloba natiki bana na nga mpona ya kolongolo batufi na ya koliesaka yo oyebaki kokokufa na donc c'est choquant esalai pasi makasi ouais courage oh courage pasi nde eza mosika
Courage, les bijoux la reine. Tu es bien ceux qui m'ont accoufi. Bino tout artiste, vous avez la présence ici, quand bino tout bozaki. Mais Coco fait améliorer depuis le lobby, tout comme on a comédien, mon coanaté. Car bison jeunesse, plus de 50 journalistes. On a autres rappels été négligés. Bino pas na bino ming ba comédien, mais lobby attaque comédien moi était pour nanité so mutaku bo kata ba tournage. Bo kata bon pourquoi na makambo na beta tu éviter pour mélodie d'aller sur la scène tout pour asila qui tout éviter différence ni bo ça la réforme tas en ampleur tout tas en scène tout pour babara l'artiste ne meurt jamais. Tu éviter pas la bino commander ni kambango. Bon, ngai vraiment nde batu baloba groupe koma le ketu tango sa film na ya ebike ba ngai kaka il faut bazala et puis na kati ya batu wana soki likambo ekoye yango mona bazaka présent ou présente ngai nazala nga nulle part partout bobenga nga na roya mais ya ko condamner batu to koloba na bango nini nga na yebi na ngai te nga par exemple na ngai eza ya nga moko ke santé dérange kinga na kokaki te na sango wana na yokaki mais abandeko mususu wana italika bango eza lokwa nde tokenda kinga kati ata tovandi biso mbale bo so ozwi appel ta musu ya paadani oyebisanga te tokende kokutana kaka kuna nde pe salamaki ya matanga maashako bato mpe bazalaki na batournage bakata ye batournage bona yebi te kando ozoloba succès eza te omoni ebakata yebisanga la reine kovandaka te producteur, les jeunes producteurs ça film benga et au mona na kaka so moni mutu boye benga achaka yo moi visibilité pe e kontaka ozomona eta ke no tozena tournage la reine sala ki bo aseka ki bo to kabola e moi nini tam moi ba biloko wana et sala ke ngamo ko na mélodie ko kende point noir à ça ta ba 6 ans so 6 ans te ba 5 ans c'est beaucoup. Mais tant que tu as une bakata bandal banda, faut na benga et sorti ya benga nga. Tout le monde a été. Nous avons pas ni et pas ça makambo na e. Au moins tam so ko ya pa na nga se na obima. Tam su ko pone se nke nga mo kana kende. Tam su na kepe pa na ko pone se nga ye moko to tambola te. Au moins nde to zara kala yango te to za lelo mambo changer mais ils a passé ya ko négliger ndeko na biso na ebite bolimbisanga peut-être nde na loba ko négliger. Pona okaki bandeko nyonso bandeko na biso bapandisango bazalaki ya ko regretter pona comportement na biso ndenge na okoloba te kosabote mais tomonani te peut-être bato mosusu bayokaki ona pokwa bato mosusu mpe bayokaki bazalaki na baoccupation bato mosusu mpe bazalaki na nzela bandai kovoyager tokoki kokondane mutu te mpo tolala ndako moko te. Donc c'est ça. Bon attends au bateau ba kiza pour asila yango moni ke kina bazinini oza retourner sauter. Bon attaque aussi là wana za ndeko na biso ndeko na biso ay pataki mélodie azaki fi moko na okolo ba fi des chances parce que achaki pe mutu fi ya liboso ke abande ko futela ba appartement ba 600 ba 500 ba série wana obali pa ya sombeli eka azaki na ba blo ne mo ba taxi ne sala do azaka fi moko epataki pe quand même photo to lela na honneur to pese ba valeur na ye soki to komi ko pona na ko bosana ba bosana le passé te ozomona babosana ali passer te pas pour tangu batanga même ata bana biso bazoya botanga ba mélodie batangi ba biso mais ce que soto comme bosana ngo c'est que bango pe botanga bango te donc ils a pas si peu mawa elonga na senga bandeko na ngato zaka na bolingo penza zaka na misu te za na minute to c'est que na motema pour le loble que tu ngana olia pondo ekanga mangala mino oyeba ke la reine alia ki pondo mais na motema oyeba te so ekiti nango toza na bolingo kate ya minu ya koseka toza na bolingo ya kati ya motema babi linga muninga lokwa yo moko milingaka parce que ndia wazala na biso wana pona kobondela pona biso to lingana toza bomoko totika kotonga totika kofinga
likambo ya ndeko na yo eza ya yo eza te ke omoni kutu ye kutu c'est pas bien. C'est pas bien, ça l'est bien, t'es bien à Cana, à bouger à ça, mon bébé. Mais donc, il n'a pas qui paye Amélia, à deux parcours, Amélia, pas de zaki, baninga nae, ba Excel, ba domazé, ba tibazé au tambour, mais présent ça baninga, ba bino autant il marqué, bois qui te lui expliquer Cana yo. Si qu'on habite, est-ce que vous attendez encore je vais pas Gilles avant moi. Bon, nazwa ka tante na yebaka yazaki producteur. Azaki producteur bande pe ko futa bien. Leti ba major zolozolo ba armelo ba titi kalu. Donc makambo fina batu buto za nango depuis Calais. Donc au moins peu producteur abatam so bebo cha bijou la reine. Mais muto asimba ki scénario le bibo cha était peut-être parce que Gilles Bavon e binga nga banda musala kala. Mais na tikala retourner te mais ezaka pasi ndenga kufia tiki biso et puis na okaka kala bela ka penza makasi bela ka penza a raisonner nazalaka mais ce qu'on a na ngote et puis na ebité so bande connaît ba collègue ne ba sungae bon na ebi na ngate le quoi ça kufi molimo ne pe malaki mais na tikala retourner te mais l'autre qui a qui mobali ya autre qui a mobali ya donc na biso mélodie ne tu peux yebaka likambango oui na yebaka oyebali kambango nayebaka azalaka mobali na ye nayebaka toloba vérité azalaka bakabwana mpe mélodie akoma na vie na ye wana eza bale passé omoni mélodie donc omoni bato babosana le passé ya muntu omoni mibali balinga ata mosu kobetela bango le passé te o nga nde naza boye nga bijou la rein na bima na mobali moko boye esalaka bien te même ata mobali akobetela mwasi ne le passé te ya otalaka le présent ozomona baboyana na bango mpe na papa Gilles Bavon baboyana kala pe ngako na ndao kanisa kuta msu mwana ana azaki ya vie na biso nzoka ndi azaki ne ya été donc bazwa ki temps na mélodie wande bakabwana mamisa ah oui mais est-ce qu'on a dit kambango toyoka que mamisa pesa ko tambola na mélodie bazo jouer sika moko c'était important mamisa mélodie linga mobile ya mamisa. Bon, naebite so batambola parce que naebite so batambola to bamela au moins que na batournage ndenge ezalaka to komaka kamadi boni mais ko tambola na nzimite mamisa petite sœur nanga mamisa nayebi ke tango bandi musala oyo so na bosante de Londres sida bilela oyeba to kenda tourner na ma campagne ezaki tournage moko to zana ba président la die sobe ezaki tournage moko ya producteur au pande kufuta biso bien na bosani kombo na ye donc bandeli ya mamisa tozana besobe na ba mama pembele place na mona mamisa wana na bibishi bon a joué pas président Bodo po biso nyoto abala lemba ya na biso mindono da banda okotsa biso nde ya kosa keto yeba na pe na ba film ngo quoi donc inayebi na ndenge pe vie na ye ko changer ayo comme moi si ya producteur na biso wana yo zwelenda kumona ma campagne koto ya station ya ji kutanda olingate ba comédie ba kekuna anda olingate donc c'est ça c'est un peu ça on les a qui les passé mamie ça pas comme la vie na mamie ça comme la vie parce que auto bota moi na mi balé pe moi na pas coller donc wana za papa moi na ye obo yango te papa moi na ye donc ba mes condoléances moi na za moi na biso donc to le laka elongo o abike moi guerre ezali ba mon public lo mami ça likona indi kwa ko kufa kimisa kiso ki mélodie Kinshasa mama ko ba réseaux sociaux o monte que lo mami ça mimi kolo c'est comme ça ezaka to neteleka ki o eleka ki bande ko belete comme lo so ya mami ça na mélodie o ko lo ba nini bombanda ezati ya binonini na olobelo ko moko boye mamisa azara mwasa ya Gilles bakabwana mélodie puis azara mwasa ya Gilles bakabwana mélodie na habite son na bosanité parce que c'est longtemps azali na zemi on dirait botara na point noir ayaka kozonga ana vie na it azali pe na bamakam na ye ya Gilles déjà leka na we leka
Et puis tant via Gilles Bazara na mélodie. Nga Gilles déjà ça benga nga zotu na ba makamo boy. Makamo ni na faut éclaircir. Non éclaircir te ba makamka ba zu ezaka mobali na mwasi mobali so alingi mwasi na ye olandela ndenge zala. Ah tu ma mélodie. Ah tu na ma mélodie. Dans un monde. Donc c'est un peu ça. Donc c'est le passé, il y a Gilles Koufi, Mélodie à Koufi, donc tolé la bango. Bon le bon même ça, baromi que mami ça, la publication est commis. Est-ce que mami ça na lobaka? Batu ba yebi ke chama lobate, Mélodie pas lobate. Donc et ça na kaka batu ba yebi marambute, biso ça makamtele ketu. Ndeto vandi boyenga ina mondo na yebi. Naebi moko na moko, naebi Gabriel, naebi Zena, naebi Ebakata, naebi 7e bagarre, Zidane. Non, qui koya na TVT pour na loba, parce que c'est le passé. Donc, autant la leloto koli mikolo. Moi, on a liboso divan kilima la comme kolo pe azwinda kuna na ba ma campagne wana responsable. Moi, on a donc ko kozalaka na ba bêtise te. Que mutumo wa lobi na nga mabenga pe na yo tout ça les droits de réponse non to lo baka o ezalaki c'est le passé les cas nango déjà sili ozomona donc yango te ke o bakimisa ki mais dans sa vie na point noir akende point na ko luka vie na ye tam so akutana na déception moko boye a maramba bolingo et le mona oloba maman okokufa papa kufi parce yo yoka que ya mobile na kufito mwasi eza différent. Oui. Choko ya zwa po Mélodie pendant le banete. Azaï fimo ando bomba makambu trop. Et bando kufeyeka na motema. Ozomona donc eza pasi penze eza pasi. Bon les a passé je bon le na ba comédie bo linga mobile moko oyeba dagre mobile kingani ya X siko yo mote kelele comme misa ba nkolo moko rote ya batuni ba osala bonke mobile mote je oyebi na yo tika tala le retomber comme ozonga ça ba retomber yaka et puis makambo ebele yaka même ata na quartier ezaka na monde na msote même ata na quartier même na lopango soko lingi mobile ya mutu osali yango na nko po atobo batami suka ebima kaka c'est ça ozomona ngana lobango nzamba kelanga bijou asalanga mwasi naza kitoko na loba na vie nanga na kolinga mobala mutu te na kolinga mobala mutu te au moins que na yebite au moins que na yebite que to tomber amoureuse to keiti et après makambango ekobima donc on ezaka bien te ya kolingana et puis soto bito za famille soto a famille to lingana to sala na mabe pourquoi ozomona nga monde nazabo na ramuta zuwa na linga te kutu mobali nanga kutu ba je kutu siko boni muninga ake kolinga ke balinga mobali na ye ozomona ke za malamu te le fomi tomi batela nde balobaka mutu boentela kufi na maladie songolo pakala soki eza yango mais biso nyoto kufa parce que tozaka à courant point ya vérité to yebani biso nyoso nde toza wana mais nzamba batela biso po tamsu to linga to sangisa mibali te to sangisa tamsu ba politaire te tamsu ba président te yango no moni tozo wumela soki eza ki bongo mais to landana singa matebe. Donc eza pasi na bato ba olinga na mibali moko eza normal te et normal te oyebi ke o mobali akingani yo lingi c'est pas bien eza kitoko te parce que le lundi ba otanga koma mamisa ko isa mamisa ni po kolo amemi azape moto YouTube so elati moto et comme stressé moto na matanga comme ko pasi ko ya po ya kokani makambute okolo banini pour la mamisa no isa chama na pesi Benita Mbote kama na ngaza na Turquie ya mamisa monde ngoto ya kiza bongo na monde na biso so bazui makasa bazui mbisi bache na kati ya likasa balingi yo poli nini singa na bakange longwa obake mutalinga somba onda ofungola ngana opesa yoka ba courage mes condoléances et puis oyebi monde ngonde ezalaka maramso mona peke ya lokuta yo mopo yebi keta muso ya lokuta mais oh nde ba beti boza penza ekendenge moko
na mutaye ba vie na ye donc nga eloka na loba courage nzamba batela yo vie na yo ezalaka bien ndenge ezalaka vie na yo ezala bien kande ezalaka siko koloba nini entre vous les artistes organisez les kandenge ni déjà boyokani bomona na to entre bino association ba mama te mama Marie Lem za mama présidente na bino la association nini eza afar déjà pour te bi a faire ça moi si azape comédienne l'artiste ne meurt jamais bino afar déjà bozik eloko ni lobel déjà likambango. Oui, na fa na na koloba to pe makina ndambo par rapport à makambo de connaissance mo bo akufaka boye na bo Julia makambo ebi maka ba voice ba finga ba via ba finga ba mami ma Hélène ba te belé ba bisonyos moi mutu so akoka ko finga te ndeto baki to zana banani na kati ya groupe nzoka ndena bata poto musupe ba changer ba numéro ba kota rapé ozomona na biso moko pe lokwa to koma mutu nyo to koma na ba chaîne to so makambu tozo ko bimisango nde afar nanu to boma to pe misaki o momuki donc ce qui est kozonga et dépend ka na Karine Pala na Marie Hélène parce que Karine Pala nde mutu kolo idéologie yango donc nde ba web biso so qui mikolo et ceux qui pe banani to yeba ke tozong sa affaire mais pour le moment affaire ekufina no et ngelo bateke le quoi affaire epemaki ndeto lela ndeko na biso te to lela e nazwa ki message na ba groupe tozala nango président na CG Oxygène au monde ani lobité na so tam soupe ki diba non comprendre te nga page nga to balandaka page nga za vana suivi ba artiste nyos balandaka bon to lobani tondimi faute na biso donc na moni message ye CG Oxygène tant atindi na ba groupe nga pe na moni na privé atindelinga to kutana na lelo mardi na 17h na résidence na bango ya ba Mélodie Nicole to e bandeni nya osolo la lelo mardi po akufaki lobi lelo mardi to kutana biso nyonso. C'est ça. C'est ça, c'est quoi yokolo banini organisation faut les kandeng le ba matanga za musika il faut bambongo ezala mais est-ce que c'est un peu soutien na bato balinga mélodie balinga pe ba artiste ba soutenir ba artiste message ni bicho la na ko pe sa penza message ezali na ebité so président Masumu za ki ça pona ka ki fa voyager photo oui tozana papa Mso Masumu président Mso Lombe CG donc secrétaire Mso Oxygène papa Alain Kayembe baza wana na NTPC pour NTPC nde eloko makasi donc bangonde bakozwa décision ya koyebisa biso to sala boy po na ndeko na biso soki ekosenga corps ya po ezana ba procédure ebele donc soki bembe ya ndeko na biso babia eyaka awa parce que kota ki mamba likolo likolo penza po eyaki penza na délégation et vous avez bien le col appelé Mélodie za star mboka sekisa sepelisa soki penza ba continue biso ya mboka ba koti makambo yo donc et au sala bien poto le landeko na biso pe to mona ekala to mona eta na ya suka et au sala bien et puis na mwana tikali kuna famille ndenge na otolanda ndeko moko otoloba awe za mboka bana na bana na kisi kutu tokoka kite Mélodie kisi koka ezanga ki et bon sko ya kokunda tokozwa wapi eza pasi conseil pe na opesa na bandeko nyonso ata ba théâtre te ba musicien te oke mboka moko leti ba Luanda wana moni ke simbi te zonga Congo eluka ba solution belé na ko ya pa le ketu na okoka te kotika ngate ne fiski ata fufu le ketu okanga motema te au moins ka tonga ngate ozomona donc to sungana na biso bozonga mboka traitement ezalaka bien ngana mona mutauti poto aye kozwa traitement mutauti poto aye kozwa traitement osangisi ngona nzambe ozomona maladie 3 mois na okisoki malaria mais na komo yoka batu musu na ba page mususo maladie songolo mpaka la c'est pas bien Mélodie azaki pe na makambu na motema azali na ba souci tam musu azaki na ba déception na souci ekatara suki
ekati suki etiki okovo dans maladie nyonso nde balobi kisi ezalaki te soki kisi ezalaki kisi mpe changeaka moto azomela kisi azolia toyoki na makili ezalaki te bato azoloba makili ezalaki te na regretaki bato oyo bande kosoutenir biso bazala su mpe na point noir te komona mpe da silva mpe azalaka na point noir da silva ntango azala na point noir mpona azala na mwa g mais ntango mosusu toobeta masolo te bato bazalaki bato mpe oyo bosungaka biso oyo melodi aye azalaka kuna bobandaki kobengisa ye take star bosala ata mwa pa moko esala biso bien. Mama Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo bino nde bozala na biso bokanga motema te les grands déclarants Pablo King Océa Diallo PDG Jeff Bukungulu mwana bokunza mpela bo soutenir biso papa Faustin Ngondo na mama Nadine balabala Ngondo bo sunga biso tolela ndeko na biso Melody asepelisa bato basepela na ye Melody akufi alobe loko te atiki mwana azalaki na ba projet belé moi sana za mayela nde sangala reine ko vanda bote to simba mwa mbongo chaba kambu fungola ta ba maison na yo nga kuna na mwa dekete na nga na mwa 4 moto na ngai RAV 4 na yo wana nde ya bande bando sa ile ba course ozomona ami lingaki asaki mwasi na kati ya basi akeye atiki biso boni biso totikali nkona biso ezala ndeni na libaku na mai na avion wapi toyeba kaka kovanda na mokili tobanga surtout nzambe nga akwaya na kisi te akwaya na kisi te mutu so akufi bakoloba bilobi bakoloba mais nzambe nde aza final. Amen. Amen, vraiment merci na abonné courage. Na moi ça le pensa bien te oza vraiment stressé. Amen, oja na pesi mbote lobi azolela biya na ngai na yebi. Donc biso pe bato toza awa to mi bongisa pe. To mi bongisa pe to bato kufa poliwa e la kate. La kate to mi bongisa nanu. Oui. To mi bongisa nanu biso moko nanu pe awa. Oui. Po lelo ya Melody lobi ya biso ezandeni. Leti ba biso ta mususu to sila biso ngala boy. Boyate. Pe bando tuna pe e bakata yom to zana la reine bo uta pa mangwa o yete Gabriel Bolembo. Ba otuna bino nde ba otuna biso ba che biso miko ba otuna biso ke to yakite. To sala ata semblant de to mesa non sala semblant. Bo sala ata semblant de bo sala pa mutu boye to sali pe pa Melody et ça la bien. Merci. Merci. Merci na abonné sur Congo Liziba TV. Tout le monde déjà na souka émission na biso. Bon compter jusqu'au tal émission na biso ba vérité na kati ya Congo Liziba TV. Merci na ba famille tout botal rabiso, bolinga biso. Na biso so numéro de téléphone, je vous Mario peut s'arrêter. Non, nangi pena profiter malgré toi na matanga groupe nanga le temps de la grâce et coquille 16 ans. Na habité le quoi to zui matanga o pona lingaki to beta tout na matadi boma mwanda donc na habité mais na royaka kapona ko expliquer ndeni matanga ekende parce que o akufa zangai na oki ko fêter te aussi longtemps nazana mutu azana se ya mabele donc groupe le temps de la grâce et coxi 16 ans bande ko nyoso bolinga bijou la reine bo soutenir ye et au sala malamu numéro ya ngai ata bureau bon 089 94 617 59 089 94 617 59 ya Willy Mouchen code ya mboka ya code mondial oh petite sœur no ya kala ko pesa mo Kongo te ya Willy famille Mandala papa Kakato Mandala ya Willy Mandala boss Eric Mandala et ça la bien bosunga biso vraiment. Donc makambo eze belé to banda lobela mamba 16e anniversaire à groupe nanga to koti suna mamba matanga donc toze bate o borotinda kaka to e barande ni okabona. Merci na binotu et Jonathan Dario to mona limbala sima juste olembo le bate to koloba kaka ndi to mesana koloba bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba
Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.